la reine Nzinga au booster depuis la reine Nzinga na pesi mbote sikozali na pesi mbote belé donc bo s'abonner na chaîne oyo la reine Nzinga TV bo s'abonner na la reine Nzinga TV bon mona nga awa na sabe lubu awa de oh je crois que c'est la deuxième fois na sabe lubu na la reine Nzinga bo moi ba bakata ba ko mama top ba te belé o to sa le lubu awa bo s'abonner massivement na chaîne na Binoka azande konami azande konangai ya na getan yango na toloba vraiment beau PC chance beau la moi na kati beau s'abonner massivement beau s'abonner na pesi no mbote belé à la prochaine hein? À la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Ça n'est fini pour nous. Ah, Bisso, la reine Nzinga et moi, Gaton Kiseka, bébé Popi, tonton sérieux. Le grand frère de Pamedi, Isaka, Priska Kiseka, Samira Kiseka, Kiseka. Ah, maman, aïe, 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 babi, ce qui colle à Pesa Kaya Solo, babi, chaîne Asika, Mupépe Asika, Makambo Asika, Yango, et babi, la reine Nzinga TV, babi, la reine Nzinga TV, de Makambo, babi, qui ah papa Zuma bungi bozonga te babi na zongi na la reine Nzinga TV babi ba théâtre ya bien ba elubu ya bien ba gagi ya bien babi mon pepe ya sika makambo ya sika la reine Nzinga TV babi bo mona tous les stars au basala ba théâtre nulle part kaka awawa na la reine Nzinga TV babi bo s'abonner babi bo moni ba chef d'état major ba star ou ba sai déjà awawa basala ba pibu papa mbate donc so basali c'est que makambu ya sikeza babi la reine Nzinga TV mwana mwasi moko malamu mwana mwasi moko solo bien aina chaîne ya sika la reine Nzinga TV bo s'abonner bo mona ba gag ba théâtre ba émission nyonso ya kitoko bo mona awa ni par ailleurs s'abonner na la reine Nzinga TV mama basabona kaka papa basabona kaba go s'abonner kande balobaka bokoto na la reine Nzinga TV ye mabe bomona ba star bino bolingaka bomona penza bozobe lubu ya kano bozobe mission ndenge na ndenge ba télé réalité hein ya ba star na bino bo sepela en tout cas ngade na sabona kitikali. Chers internautes bino au CP en la culture. Vous êtes amoureux et à art. Voici pour vous la reine Nzinga TV. Pour vos divertissements, pour la leçon qui toko, le théâtre est bien, le film est bien, l'émission est bien, la découverte est bien. Abonnez-vous massivement dans la reine Nzinga TV. Moi, votre humble serveur, Gingombe, central. Donc, je vous invite à faire comme moi. La cinéma Bonaki. Donc, on a fini tant. On a s'abonné, on a fini sur tant. On a ce qu'on a aux angles locaux de mon côté. Et la reine Nzinga TV. Faites comme moi, vous ne serez jamais déçus. Mambo sikeye no hotelika ya bino motina ramazani donc place mususu olukatine zate okena bino musika te place oluka yotala tina ramazani eza awa na chaîne ka moko bebe mamuki abotami la reine Nzinga TV ena mambo sika nana sale lubute oki nana sale lubute no desenga tina pono sale lubute et que ça on a la reine Nzinga TV donc nga mutay bosona bande lubu nanga de bon so linga tina bossa boni po boza de cité ta place tina za no lo baka tina osala musana wa bien mo kande bolinga nga do bolinga sur chaîne o makasi bossa boni massivement parce que mambo bien il veut ba théâtre il y a bien l'émission il y a bien ba comment on dit ba gag il y a bien ba elubu il y a bien mieux à la reine Nzinga TV pour retrouver mambo bien vous avez jamais dossier les gens ont sont moni comme la reine Nzinga TV parce que comment vous s'abonner sauf nika on a pas moko s'abonner au raté dans le côté donc la reine Nzinga TV ma soleza c'est le TV télévision écran miroir télévision yena makambo na ngo engibungi télévision yena génération Fati Beto tala oyo jo fungola yo moluba mokongo muswahili mongo biso ba oyo to salaka aliba na 90 et bake omer 91 bati mungude ka président conférence nationale souveraine ba lekisa yango awa mungude ka la président fédéral impère 90 kengo wadondo ye wana zotepa balobi boye yo motolingo s'abonner abonnez-vous très massivement vous ne serez jamais déçus si vous comme on a historien olingo yeba année oyo
basalaka hymne national ya la Zaïroise na 71 et père Lutumba Simarono Manuel na père Révérend Boka olingo yeba année oyo indépendance ezwamaka na 60 banaka ndenge nini ebandelaka pe wapi la reine Nzinga télévision TV okosepela okose retrouver gag magazine théâtre humour tout ça nango besoin elubu émission télé réalité et si comme bazora que ça intégralité artistique au-delà de la vie artistique abonnez-vous très massivement même. La reine Nzinga TV. La reine Nzinga TV, une nouvelle chaîne YouTube. Donc, une chaîne culturelle pour nous savoir bien, pour nous déstresser bino, pour nous informer bino, pour nous former bino. Donc voilà, n'hésitez même pas à s'abonner à la chaîne la reine Nzinga TV. La reine Nzinga TV. Donc, Kotikaka, obeti la reine Nzinga TV, soke bimi. Au cliquer la cloche de notification pour attendre et l'eau morte pour en arrêter ma solo sikande en dans ma solo sika ma film ma solo ben mission solo dans ma moto c'est la vrai donc bon hésiter ma fan nanga partout au monde entier chaîne yango la reine Nzinga TV abonnez-vous massivement donc na conseil bino bon s'abonner quoi donc la reine Nzinga TV